Bandeko ba bolingo ya Kuli Media TV, bonjour, bonjour, esika bozali na ba mabota na bino. Décidément, to éviter, mais bon, et comme lokola kindoki moko boende baloba kindoki ya africain. Na biso batondima ba kindoki yango te to komi obligé to banda ondima on dirait parce que c'est compliqué quoi. Mbote na bambota na bino, mbote bisika bozali, Kuli Media TV, toujours la chaîne de l'excellence. Toe lisusu lelo kopesa bino sango ya mawa o ekweli encore na kati ya domaine ya média. Sœur na biso to ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Evelyne Koma Lopez auti kotika biso lelo na minute tozobeta masolo. Na uti kozwa audio ya bandeko na nga na gisasa na linga ina faire partager bino yango. Kuli Media TV azopesa ba condoléances na ye na famille biologique ya maman Evelyne. Et puis tomeka kotala nanu likambo ya baliwa o ezolanda landa batu bayebana ezouta wapi ezosalama mpona nini. Voilà quoi. Donc bomeka ko suivre nanu audio ya liboso eza oya leki nanga moko na kati ya mboka aza ko expliquer ngai illustration moko mbo esalamaki lere dadi akufi awa bakomi A B C D E. Bon analyser bino moko bongo tozongela bino na nsima. Merci. Non, par rapport à message wana ndenge tamboli ke non. Lettre A, Arafat. B, Brian, Kobe Brian, États-Unis. C, Chico Pululu ya Congo. D, Dadi wa Uchukufa. Et wana siko. Donc, et vous mêlez même pas une semaine. Message de Tamboli Maramoro. La fille à journaliste na Kombo ya Evelyne Dakufi. On a émission que non, ils sont bizarre. Ils sont bizarre et quoi. C'est comme si un document au bout donc bizarre kaka. Dans le sens où on a quoi. Voilà, bandeko na nga ya Kuli Media TV bauti kolanda moi illustration wana ezosala malili na nzoto na somo tozo comprendre des sous-soutés. Et maintenant na lingi na proposer bino témoignage direct ya voisin ya ba Evelyne oyo azana quartier moko na ye auta kotindela biso pe pour toyoka à peu près problème ango eleki ndenge nini, qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, ça a impression à Liboso. Hein? Donc, tout ça avec beaucoup de réserve. Pour toi, bah, quand même, éventuellement, histoire et zandengeni, tu poursuivre l'enquête Nabiso après. Et bah, analyse Nabiso, vous avez développé dans la Koya, peut-être lobby déjà. Mais pour le moment, na lingiboyo kabolanda, un petit peu, bossa la analyse Nabino Mokope, comme Tolinga Kaka toujours. Boyeba, et loba minengeni, qu'est-ce qui s'est passé? Bonde konabiso ya mwasi akufa. Na pourquoi ya lelo Bolanda, merci. Oui, donc à peine, à peine. Donc, on a voisin à Bango, donc je suis juste en diagonale, il n'y a pas na Bango. À peine quand on a poko, on a na fandi li banda juste le bosso portail. Na beta na ma solo na ba petit morwana. On a vu juste maman na bango bimi na parcelle bandi kolela azo mata vers macadam. Oh, ba petcho bazaki libanda wana nde balandi te en demandant qu'est-ce qui ne va pas maman et tout bakangie nde maman na bango ko expliquer que non Evelyne aza ya kokufa na kati ya ndako likolo ya mbetu nde toyo kota na parcelle okuti ya kokufa likolo ya mbetu na kati ya chambre nde babengi bato mosusu bazaki na avenue wana donc tikutu maman na bango bimi azolela libanda même bato bazaki na parcelle bayebi kutu te so ya bimi nini donc azwi trouble moko ntango akoti amoni azwi trouble ya bimi na balabala so ntango bato bakomi okota na lupango ebele bato basinteresse ti bakuti ya kokufa deja likolo ya mbetu à peine tobimisi corps batie na car nde sikoyo base dirige na morgue ya cinquantenaire. Merci les Kinanga, merci na témoignage na yo. Voilà, donc baninga ya Kuli Media TV, bandeko ya Kuli Media TV, ba abonné na biso, ba tunyo so balandaka biso. En tout cas, to sepeli ya mingi na ndenge tozaki na bino susu na poko lelo.
nouvelle ya mabe c'est vrai mais ezopesa biso toujours mateya tomeka réfléchir na bavi na biso donc totikali tozala toujours connecté parce que tokocontinue na bainvestigation na biso et puis tokopesa bino na mikolo ekoya basango ya sika mpona makambo etali liwa ya ndeko na biso Evelyne Koma Lopez. Merci botika malamu na mabota na bino. À très bientôt sur Cool Media TV. Abonnez-vous. Merci.